Lelo Kinshasa est caractérisé par le phénomène Kuluna. Kinshasa est caractérisé par l'embouteillage. Kinshasa est caractérisé par Nababalabala dans un état de délabrement très avancé. Bokassa, Kassavubu, Yomro Kene Nazandu, Naokakota Ozoba la TV, Kassavubu Komiboy, Itaga, Croix Rouge, Kabinda. Lelo, Yomon Randeli na Kinshasa. Tant on va est-ce que Fatih Beto sera fier na Kinshasa ne comme Lelo pour moyenté. Koura passi, maï passi, et puis dollar 28. Et comme il peut l'empêcher sa maman 20 000 francs, ils ont réclamé Nandaku 20 000 francs à Moukié pour dollar et ça na 28. Fina yo na ndeke to vivre na Kinshasa en tant que Kinois. Est-ce que Kinshasa est gouverné? Merci. Bon, en tout cas, mon tour na yo ezali ya motuya. C'est vrai, tozali na ba difficulté na Kinshasa. Ba difficulté yango e bandi lelo te, hein, eza ba difficulté ezali koya malembe. Peut-être tozangaki ndenge ya ko solutionner yango. Likambo o etali kuluna par exemple, à un moment donné, nga na monaki que pour traiter ba kuluna de manière radicale et pour changer le communauté. Parce que les jeunes, souvent inconscients, pour que vous voyez au côté de Boloko, un jour à Obima. Tant à Obima kuna, à Okoma Soussou, plus dangereux que tant à Kotaki. Autant qu'on peut savoir leçon, il y a Oye Balikambo Babengi Mosala, valeur ya moto, qu'on peut sa koto sa moto, qu'on linga ndekonayo, pour osalela ekolo. Et expérience wana et simbaki toza lelo na bana bakendeki ka kanyama kasese ba misusu baketi na Afrique du Sud koyeko la kotambusa train ba kozonga d'ailleurs bientôt na Lubumbashi pona kotala bango. Donc mosala côté wana je crois qu'il y a qui expérience moko concluante mais esenga rappel ba moyen il y a kopesa na police pour police azala na efficacité ya kokanga bango. Mais pour le moment, c'est vrai, naza kondima que nanu tokokisi makambwana malamote. Mais boyeba que ekosuka anate toza te que toza wana te pona kotala biloko wana indifféremment to ndima yango ele kakaboye to sala eloko te toko bouger. Nous allons prendre des mesures. Idem pona bambouteillage. Bambouteillage ezali pona babalabala oyo olobi wana ezali ya kobeba. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans ce pays qui continue de se passer comme une méthode et comme une habitude. Et wana ngai nazali koptia ba responsable ya ba entreprise oyo bazali kotonga ba balabala. Moyibi ezana katwa. Parce que ce n'est pas normal otonga balabala année oyo 2024 to commune à 2025 le même balabala e bandiko kobota mabulu. Donc là ici que mon salaire ça est bien. Normalement balabala tant on va sala kango nazali ingénieur pont et chaussée, mais je suis convaincu que quand on fait une rue, durée de vie nango en tout cas minimum ezaka 10 ans. Pour que en tout cas pendant 10 ans libulo atamorote comme on a. Mais biswawa bosali lelo 6 mois 1 an après, ma boulot est zongi. Kaka nesikana. Ça veut dire que mon salaire de ça m'a bien été. Pourquoi mon salaire de ça m'a bien été? Pour nani institution ils allaient charger, il y a que surveiller misala wana. Bazali ko sa mosa na bangote. Yango na sengaki dernièrement na kokuta d'ailleurs na DG. Oh ya bureau technique de contrôle BTC. Bango mutu basaka expertise wana. Bazana besoin ba moyens. Po ete bakoka kosalaka expertise na bango ndenge esengeli misala ekende liboso. Naza conscient ya ba makambo nyonso wana et ezali évidemment devoir na biso ba autorité. D'abord évidemment il y a ville, il y a Kinshasa, mais biso pe ngai en tant que président de la République na bandaka na capitale Kinshasa ezali capitale ya mboka, vitrine ya mboka na biso. Ezali donc obligation pour na biso sala mosala ya kobongisa mboka na biso et kosale. Ça je vous le promets. Pour le dollar, bon, ezali makambo yo nazaka koloba na campagne na ngai
dollar ezali pe comportement na biso ba congolais tozopesa mbongo na biso valeur mingi te okozwa franc congolais okimi mbangu okoluka dollar po bomba bongo obongola mbongo na yo franc congolais na dollar tozali kosala misala oyo esengeli kosala te po ete tokotisaka badevise awa na Congo à part bamine na biso misala ya baindustrie oyo tokoki kosala ke tozali kofabrike biloko awa totambwisaka yango na monnaie locale eza te tozwi habitude mabe ya kotiaka dollar lokola monnaie oyo ya mboka na biso. Nous devons d'abord kozwa comportement patriotique kolinga mbongo na biso tosalela mbongo na biso na bandi ke tokobanda kopesa yango valeur. Évidemment, c'est beaucoup de mesures oyo esengeli kozwama. Chaque 15 jours, on a conseil des ministres, on a banza lobby, 15 jours, je crois qu'on aura la gouverneure de la banque. On a commis ça, Maloba. Parce que l'autorité monétaire n'a pas les alliés banque centrale. Les alliés ministère à finances, les alliés président de la République. Alors, banque centrale, autorité monétaire n'a biso, et sengeli à ça la monsala wana. Donc nous ne pouvons pas continuer à tout le temps se plaindre, pouvoir d'achat est aussi là parce que tous alliés s'aligner na dollar. Donc il faut tout réfléchir. Bango na banque centrale, mais biso pe ba congolais na ndenge ya bolingo na confiance na mbongo. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Olukantela okende okolukantela pona masina okoleka te mama na botanga okoleka te nde biso tomona pasi o pona yo biso tobengani kabila yo boyi soko va na mboka oyo lobela biso to ba congolais te yoko monisa biso pasi ta pona ni peuple d'abord yango ovana na poto toteka ba chamo na yo oyena kisasa président boniko boni boy ezani nango ezani yo toka kotika ya biso toka kotika na kisasa biso toka kotika yo ta toka kotika bana na yo ta bana no bayebani ta biso tonio kamaka yo kuno ya munene bana na yo olala bopongi ya ba congolais bazoba biso bazoba na yo ngala za gonome na sala la pisciculture 2023 nyat papa lia na yo René na yo sala kokima obo sala tali papa na ebita bo Brazil za pona chango olega te olega awa tokobuka pona totanza bugule twana kanda beba to ala kanda apres na bandeko ba lo bakao demanda la fufuni na lipanini demanda eke bana sozo boy to yakuna eke bana na bakatier ennemi na biso na minute za muluba foto mo la bino baza bandeko na musuni na manière abatu babiso banango baza na ngote te baluba bandeko na biso na musuni na sikoyo konyoka moto onyoka bango muchisa memi si pakaji na mutu mato kumisa pati beto ozando kite alingala sepela nayo yo zo nyoka mapati yo tanga poteka ji ya foni ba fanti na mbu